posa na biso ezalaka plus omoni biso toza basali bilanga ya lelo te misala o bakoko na biso batikeli biso mais ba désavantage so ezalaka nini ba outillage ya misala ezalaka pena te so koto tozalaka na busenga kaka neti ba carnivore ba terrasse tondi na ba chasse moya ko sala eza te mai eza ko déranger biso makasi donc gouvernement zwaka biso pena en charge te ba crédit pe tozwaka te pona ko sala pena moi etandi moko boeza ya munene pourtant so ça 50 plate band na ko nourrir combien de ndako mais so na ça ndeti 200 plate band donc financement de pe bomaka biso ba outillage ba botte to za radio toujours dans ba maladie ndete taka amoni mabena so za seulement argilé donc ba rhumatisme et frappera biso souvent mais so ça na botte aux a protéger plus depuis 83 na lobaka depuis 74 na banda musala bilanga sans bilanga na ko vivre te nani mutako pesa ngai muntu nyusa zo souffrir na ndenge na yi yampeka to continue ka musabilanga ti mukolo nzamba ko benga biso to keiti to tikili pe banati ba botte ba Congo ba pao pona okire ba caniveau surtout ça et puis to za pembeni ya rivière ozomona rivière njita moi inondaka biso moi pe to sala pena na ba temps voulez ate si il s'agit bien à l'état pe za responsable à cause ça drainage hein moni rivière ozo drainer za société mbezana tozalaka na posa rosoir Congo pau ba graine ba kisi yango esungaka biso na bilanga se na minicho nani mutako pesa biso eloko le boso nde ba terrasse kangami mutako fungola biso ba terrasse azalaka te aye baye balinga kanketi baye balinga gali mono baye balinga soda na bango yo eloko moye to apena swat ba fane na ngayo biso nyonso to sabone massivement na kati ya Congo Winner TV na beni bafana tu awa ya fila na noshi donc ba balinganga baetu balinga musala nga baetu mosepelanga na musala nga baetu na sepelisanga na banda ndesiko limolanda nga lisusu bien na bomona nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo iyi osepelisa biso osepelisa yo totalanga kama na sengi abana sisolo batoni oso balingaka yanza kosabone Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabunji, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. Et les akaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabunji, en direct de Londres. Babi to s'abonner massivement net na film. Congo Winner TV, Sarah Kabunji. S'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, il y a Yemoko la Cléopâtre Sarah Kabunji, babi moi soit l'équipe pour le news. La carte d'amo peut la bien, honorable René Makondele. Donc tout y est, donc voilà quoi. Juste pour notre web Sabino qui est beau s'abonner. Yaka na Congo Winner TV ya boss na biso Sarah Kabunji la Cléopâtre veut dire moi si oya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana ozala jamais déçu talaka yemoko. Bonjour, bonsoir fidèles amis téléspectateurs, selon l'heure vous allez recevoir mon émission La Découverte avec votre humble servante Berika Kalonga, autrement dit Mercure, la bébé de sa patronne. Je dis déjà bonne année à ma patronne maman Sarah Kabunji, moi sur les Kingolo na Mouindou Bobak, c'est là qui est toujours la Cléopâtre. Et puis bonne année à tous nos abonnés au Bapisabiso Confiance na Congo Winner Télévision, ils sont là toujours branchés pour Nakolanda ba news na bangoné ba mesana, donc voilà. Et puis moi aussi nazo tikate, nazo laksamino toujours ba news parce que bonne année, il faut tout s'épeler la news Yassika 2021. Vraiment, on doit dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a protégés durant toute l'année de 2020 à 2021. Vraiment, c'est pas facile. Donc, on doit dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a protégés. Donc, voilà. Et derrière la caméra, je vois Gilles Vamoukulu, Balobibo Benga qui est toujours les chicata de la presse. Donc voilà, Azoya na moto
calamité parce que na présenté déjà Ebélé, donc on a vraiment la presse et moi aussi ma micro en pesa makambu. Donc voilà, et puis je dis un grand merci à mon coordonnateur Zuma Tumba Mwamba papa na Moïse, donc coordonnateur na Bisonde Yewana Obo Sali Mokili naye. Vraiment, je dis un grand merci à ma famille, bonne année à tout le monde, bonne année à mes amis, na matunyo so balinga kanga. Donc aujourd'hui, on va parler des agricoles. Agricole Nambuka Nabiso, donc c'est un peu négligé. C'est pourquoi je fais la découverte d'aujourd'hui pour nous sabino agricole comment bat balonaka deni batwa salaka bilanga ba difficulté na bango bakolo bana micro na biso ya lelo ba difficulté na bango ba désavantage na ba avantage na bango nyonso ekoloba na micro na biso ya Congo Winner Télévision yango na emoni na kiti lelo na njili la quartier 8 na ma ya njili. Donc tokozwa pe ba pêcheur tokozwa donc bino nyonso batu nyonso bazali awa bakoloba na micro na biso ba difficulté na bango ba négligence ndenge ba négligeara bango. Donc voilà, parce que tomoni agricole na biso ezali vraiment négligé et pourtant Nunda ine pesa biso santé so moni Berika Kalonga ma patronne na benganga la reine de Bibelu mi pende tonda eza pona matemele Nunda. Donc voilà, agricole, c'est pourquoi toye to découvrir ndenge nini balonaka ba difficulté na bango ba avantage na bango bakoloba bango moko na micro na biso. Donc tout à l'heure avec vous on va aller droit place bango bazali bozolanda o check. Et voilà, je suis déjà là. Bon, moni ndeni na marché ti na koma na lieu place bato bazali place bango basala ka misala na bango comme ça na tamusa micro na ngai na pesa micro na nga na ba oyo bakoloba ba difficulté na bango baloba ba posa na bango na micro na biso ya Congo Winner Télévision. C'est pourquoi je suis déjà là. Et puis il y a déjà notre papa qui est là. Qui va parler na micro na biso ya Congo Winner Télévision. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui papa, awa toye toza na Njili quartier 8 si je ne me trompe pas. Toza na quartier 8 toye etali na bloc 2 voilà. Centre maraîcher assez comment. OK, donc voilà, place bilangezo salama, place agricole na biso ezo salama. Donc ezalaka négligé na Congo Kinshasa, c'est pourquoi moni que nous découvert que lelo o batindi biso to kita sur le terrain, toye ba difficulté na bino, toye ba posa na bino ezalaka nini ba avantage na bino na ba désavantage na bino oloba na micro na biso Congo Winner. Posa na biso ezalaka plus omoni biso toza basali bilanga ya lelo te misala o bakoko na biso batikeli biso. Mais ba désavantage des arani ba outillage ya misala ezalaka pena te. Donc gouvernement zwa biso pena en charge te. Ba crédit peut zwa te pona ko sala pena moi etandi moko boeza ya munene. Pourtant ça 50 plate ban na nourrir combien de ndako. Mais si on a 200 plates bandes. Donc, financement des pays, biso, outillage, bot, tous les radios toujours dans la maladie, etc. Moi, je bien seulement argilé. Donc, le rhumatisme est frappé souvent, mais si on a bot, on a protégé plus. Bot, Congo, pas pour nous tirer, caniveau, surtout ça. Et puis, tous les pays, la rivière. Nous sommes arrivés à Njita et moi, inonde d'Arabie soir. Moi, pendant tout ça, la pena, na battant, vous les attendez. Si il s'agit bien de l'État, pendant responsable, à cause ça, drainage. Hein? Mon rivière, aux autres drainés, la société, m'bezana. Sable, on a beau ça, beau que nous tombons à Bandakou. Mais en tabissoir, ils ont aidé pour moi, à déranger, pendant souvent, ça raté. La difficulté, c'est souvent, ça raté. Bon, on a financement. Il y a projet surtout. C'est quoi l'avantage quand même? L'avantage est allé. Quand même. L'avantage est allé, mais la difficulté, la bisoming n'a pas avantage au yotuni wana ezanini. Kobimisa okosa la quantité est belle, liquidité. Les clients la biso baza pena bato baza pena ba moyen te. Surtout ko créer ba marché, ko ça ba salle d'exposition, ne ba bilo za neti boteki et tout li. Hein? Akenango
au lieu de gagner mbalamon bon on a eu à te kita msusu 75% marchandise oui tikala poete kama mona akokanga pe capital te ozomona difficulté ça ndé sur l'état pesibso bismoko boye ezaka uniquement pona kobimisaka ba kifunda ya ba matembele ya bangainga ya ba jara nyoso ba culture to salaka donc difficulté c'est ça kami bongo bimisa mama ba souffraka pona obimisa biloko donc est-ce que vous avez besoin déjà visite ata ya délégation moko ya au ministre ya agriculture à Satinda déjà délégation moko ba visite besoin katé ba visite pena to zwakate biso pena tout monde a rendu tu dois négliger mais tout ça la plus na ba effort na biso mon personnel. Donc, tout un système de travail, tout ça, la rapport à économiser, ko ça la moins épargne, yo moko, ko boire comme moi carte, y a un ça la vraiment financement sur la début la saison sèche, bien na ba temps pluvieux. Donc visite vraiment besoin raté. Tout ça rend pénalité mais pour taper sur la population. Vraiment. Tout ça là on a effort, on a biso mo. OK, ce que et là on ni lobani ko on a ministre na biso ya agriculture et puis na ba gouvernement okiko senga nini. Ngai lo na osenga na ministre agriculture lié to lukaka ba effort moko ailleurs ndeti ko senga na ba mboka msuba aide mais biso tozana ba étendue belé ya mabele to ko sala ba bilanga na biso population na biso rozanga pena de quoi se nourrir donc effort ezana ngo mais ba moyen des permettre biso te ya onka to osenga na gouvernement. Vraiment merci beaucoup papa. Vraiment c'est déplorable hein, vraiment ça fait très mal et puis ce sont des gens qui non au baki ko sunga vraiment beaucoup ko sunga bango ezali vraiment bango parce que bilei na biso ya Congo nde yango hein ba vivre frère wana ezo boma ezo pesa ba malade ezo pesa ba makambo ebele na nzoto na biso ya ba biso va être humain hein et pourtant agriculture na biso toki jamais ko négliger yango agricole nde makambo parce que bandunda makmbilo nyonso utara awa o ezo pesa vitamine na nzoto et pourtant bato aboyende ce qu'il faut ba sunga bango bazana na ba outillage bazana na ba moyen ba déplacement bazana na ba makambo ebele o bango ba sengi wana ce qui vraiment ministre na biso ya agriculture akoyoka message oyo et ça là vraiment bien pour na kosunga batu na biso o bazosela na biso bilanga pour na laisser vraiment peuple congolais. Donc voilà, on continue avec vous. Donc voilà, naza soupena papa na biso awa akobakisa pe sous liloba. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui, papa, qu'on s'est présenté dans le micro de Congo Winner Télévision. Bon, c'est Daniel. Nous allons dans le centre maraîcher depuis à peu près déjà 35 ans. Depuis 35 ans, tout ça a moins d'avantages. Oui, au Koloba papa, papa a bien déjà 35 ans. Donc, on a agricole, oiseau, lona, yebilangande. Donc, vie n'a pas passé en awa, na bilanga. Donc, yango na papa toujours ngatoye ba avantage na bino na ba désavantage na bino bosenga na bino ezali nini ba difficulté na bino ezali nini na kati ya bilanga. Bon, avantage désavantage na biso tout d'abord ba outillage ya musala vraiment eza passe. Ezate ba outillage ya musala ezate. Bon. Prof, ayaka. Bon, ba désavantage désavantage na biso manque ba outillage engrais chimique donc babiloko wana so fallait ministère de l'agriculture ambera opoyer biso mais talaka un moment de traverser avec 18 ans ovement rien et le côté marché au contraire kutu ba détruire biso bazui ba terre ba ndi ko teka yango ba parcelle mais toujours talaka bo moto le béate mais pour le moment tout ça na courage à koloba po tout le monde vit que non avec le moment ça ira. Ça ira. Oui papa. Donc ce que lobana ezali nini na ministère ya agriculture et là on ni noki kolobana. Oki kolobana na gouvernement na biso et puis on s'adresse pe na ministre na biso ya agriculture et là on nini bosenga na bino ezali nini boza na posa ya nini basa la bino. Bon. Posa na biso ezali tout d'abord ba aider biso na ba outillage ya musala. Ba grain chimique, ba biloko wana, ba grain, ba aider biso et puis nzela oyo toko fumier ko yaka po jardin avec non sans fumier au réussir te faut fumier zala banzela ezate donc presque tout ça kokufa ata avantage moko tozwaka ezate
pendant 18 ans tu vivre avantage ata moko to zwa kezate eloko moko te. C'est bon. En plus il sous ba umbu ba minasaka biso mabe ba botlo kaka terreau ba lotira ngo ba teka ngo ba parcelle. Ba umbu si ba banda déjà na maquinette kuna déjà ba botola oya maquinette ba si ba teka déjà pour ça ba kozaka bloc de na biso oyo etekama pour tous 4 blocs A B C D biso D. Elle a dit C, elle a dit B, elle a dit A côté Segomaf. Donc bloc D na cartographique balongo lango pour bateka yango. Donc tu as menacé na baumbu. Pour le moment quand tout le monde va Félix Dassa jouer bonga ba doser moi muke ba moni que non. Merci beaucoup papa. Donc voilà, on doit toujours aider, il faut pas aider papa Nabiso, aider bango, outillage, il faut pas ça na botte parce que microbe pèse ali fourmi, les soit bango, biloko donc voilà, bazana posa bazana bosenga vraiment ya biloko ebele, oyo ministère ya agriculture bazawana po basunga bango. Pour basser la biso musala balé sa peuple congolais parce que vraiment agricole na biso désolé sa biso matembele ndunda pondu épinard tout donc ezande bango donc comme eza bango nde basala musala wana bazana bosenga ya ba outillage bana bosenga ya biloko ebele oyo ko permettre bango que non basala sous musala vraiment malamu pour balé sa peuple congolais. Donc voilà, on va continuer ensemble avec vous baza pebele o bakolo bala micro na biso ya Congo Winner. Donc voilà, tozu pe maman na biso, akoloba pe na micro na biso, ba difficulté na bango, bosenga na bango, donc voilà. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Oui maman, ko se présenter na micro na biso. Biso a koto to zaka na bosenga kaka, neti ba carnivore, ba terrasse tondi na ba chasse moya ko salezate, ma eza ko déranger biso makasi. To zalaka na posa rosoir Congo, pau, ba graine, ba kisi. Yango esunga kabiso na bilanga se na minicho nani mutako pesa biso eloko ali bosonde ba terrasse kangami mutako fungula biso ba terrasse azala kate ali moya ko sala musala izate na mai ndenge deranja kabiso. Yo soso dia combien des années na bilanga na musala no ya bilanga depuis 83 na lobaka depuis 74 na banda musala bilanga sans bilanga na ko vivre te nani mutako pesa ngai muntu nyonso azo souffrir na ndenge na ye yampeka to continue ka musabilanga ti mukolo nzambe akobenga biso tokeiti totikili pe bana ti sikoki kolobani na ministre na biso ya agriculture maloba moko ya suka oyo yoki koloba na ye bosenga na ezani biso kasi yango na lobi bosenga na biso ezalaka kaka mwa pau Congo graine moi engrais chimique soki monani ba ko pesa biso ale batali la biso ba terrasse ndenge tondi na ba chassis ba milangi ale yango ezo permettre te to sala musala bilang na nzili soki tondi moi ko saliza te neti biso a koto ya ma nzili banda to teka banana 10 moitié mo ya lelo moi ko teka izate moi ko sala musala pe izate. Est-ce que ministère na biso basi batina déjà ba to bosu bozo dia ba visitation ba yaka dia ko tala ba yaka na bango ya ba yaka na bango ka sala lokote ba masala kana bango lokote to loba to lemba na biso na to mona réaction tende ba mama bilanga moi loko ba pesi bango yango pote ba sunga mana yango neti koto lukula mai dindi adindi saka biso to mona kana biso te ba ko yaka ka ba yeba ke na bango to lobi ba ke na bango sikoy to so loba ni to sali soni. Merci maman. Ok. Donc voilà, naïbi ke nombo kanabiso, makama malamu ekozala 2021 vraiment on doit aider ba pauvre mère o bazo se sacrifier pour na peuple congolais, bazo atamo ndunda, bazo atamo matembele. C'est pourquoi nazo senga toujours na ministère na biso ya agriculture ba meka un peu kosunga baboti na biso o ba se sacrifier vi na bango na kati ya bilanga pour na kolone na biso moi quelque chose ya kolia pour le peuple congolais. Donc vraiment on doit vraiment aider des gens pareils. Donc voilà. Comment expliquer ça? Vraiment.
Thank you.